ya faire eza keba keba ya faire eza keba keba na tuna siko Bill Clinton pa roya te to tuna kudu te parce que eza musique eza carrière biso no sokosala yango eza te soki mbanda na nga alataki elamba jaune nga mpe alata elamba jaune soki fali abeta mati nga mpe nabeta mati non mati eza likambo ata fali so abetaki amonki nga na kobeta. Merci na bino nyonso boza branché na JKL Info News en direct à Canada na bosanité Joël Lobola américain pio nzambe na bosanité Lauriane na caméra lelo tozana fondé les pères to beta masolo Bill Clinton pe to beta kaka masolo ya musique ndenge zoleka marambo ndezolekela banene donc sans plus tarder to ko tsa fondé bonjour fondé. Ouais, bonjour mon ami. Ouais, par la grâce de Dieu, nous sommes bien. Nous sommes mon boss, na famille na Bimba, bébé Bilnate, Bilian, Billy, Wilson, maman Bonheur et mauvais Serge Bamba, papa social en poteau. Défidèle aux États-Dollars, défidèle aux États-Dollars, et toi la Congo, et Jimmy Dieu, l'autorité morale, ça là toujours, mais c'est Jean Amical, Nakata Dorba, donc merci. Ouais, merci vraiment, Toyoki, fondé, Nigno PCD, Boni, Bill Clinton, Monseigneur Dangoué. Ouais, Monseigneur Dangoué, par la grâce de Dieu, nous sommes bien, tout ça bien, tout ça, Nakata Studio, tout ça pile bientôt. D'abord, tu bétaki mercredi passé, j'ai francophonie, devant chef de l'État dans palais du peuple, et tu bétapé sur mon papayaka, j'ai festival papaye. Voilà, donc Moutasila, maintenant on va bêta. En tout cas, c'est ça. Mais Moutasila, on va bêta, mais nous avons l'actualité Nigneza, la Bill Clinton soit de Messi, Toyoka biloko abimisaka awa donc biloko wana epesaki mais sikoyo Bill actualité neti eza vraiment te malgré bauti obeta baconcert wana actualité ezali par rapport à musique actualité jamais Bill actualité rozanga parce que Bill Clinton comme on etambolaka partout na orchestre actualité musicale toza na kata studio de toujours préparer logo d'ici là déjà bozozwa pilma ne bazoi no stress parce que ah bazozwa pilma il a 5 minutes ma bena moto abandaka donc d'ici les 5 déjà bozozwa bila za nguma alala raté nguma ko kanza kanyimiso no adaka yimiso azotala donc Bill Clinton za sa bongo donc kanza teke Bill o bila lali bila zo Bill moto alala botanga komona été ba viena biso balala ba komona bango etanga maté mais o komo etanga maseke ya ça toujours en forme. Donc jamais on va Bill Lala, Bill Azo la télé non. Donc Bill c'est Monseigneur Dangoué. Si on va bien Monseigneur c'est aux Alakalikolo. Mais tout le monde sur le stade de Martyr, Betamia Abanini, mais Bill Clinton a osé, tout le monde fallait pour pas Osaki. Malgré la vie n'habitude on dit Beta qu'il fallait oser. Héritier Watanabe a osé à Betty mais Wenge, clan Wenge, deux personnes nani héritier. Mais faire et faire le bien au bétal. Il y a faire les keba keba. Il y a faire les keba keba. On a tout na score Bill Clinton pas roya tête on. Quand on a goûté douter. Parce que c'est musique. Et ça carrière biso no sokosala yango. Et ça te soki mbanda nga la teke lamba jaune nga pela te lamba jaune. So il fallait abeta Martin nga pena beta Martin non. Mutu mtazana ezana magazanta na e. Martin c'est le mota. Fallait so abeta ki. Amon genga na go beta. Abeti. Et ça musique do beta mutu tour Bill pe roya. Et ça, comme il fallait attaquer l'amba jaune, on a peine attaqué l'amba jaune, on a bien complexé. On a bien complexé. Donc il fallait attaquer, on a bêta qui va, on a bêta. Bill peut tourner, ça tout a pu avier, on a vu ça, c'est quoi, c'est ça. C'est ça, donc c'est comme ça. Et ça, ça de Marty et Sui Kanaba, oh, ils vont bêta, non. Ils ont compté ça dans le sport. Ils sont tout au bêta, là, pour pas éviter date, parce que là, c'est de Marty, mais date, ils couffent la baïbi à monter. C'est-à-dire,
ta eza moulayi mpona stade martyr bato tu bakobeta biso mpe toproclame na 2024 sikotala bila proclame stade munde tobungisa 2024 sikotala bibilamba tobungisa na bafikini ya bila ye oya biso ekozala lokola ya bango te ekobeba donc c'est-à-dire tout bato sengle na bato abungisaka obungisi polo sengle etikala mais tout ezala sengle na polo po bazosala bablé na bastade martyr tozobeta na biso moto asala événement eza te que événement pendant que événement ben tout le monde a dit que pour faire que événement ça qui c'est un événement ça qui arobaki a retourner non tout le monde a te il y a présent il y a les kings ezaki nango événement événement par rapport au stade martyr a betaki a sali plein à niveau na ye vous comprenez ça qui débordé non débordé te ba débordement na ba stade martyr ça ba winde ba sala BCBG na maison mère où il y a 200 000 personnes donc fait mon colon transport et la terre batakena makolo tista de martyr tout le monde à la kilele BCBG va na bling bling mais événement suka ya moi les c'est ça ba concert normal à part événement muke ya wenge ya bango tout parce que mon colon peut transport et la terre et créer embouteillage partout dans la Congo mobimba parce que concert wenge nezaka bato bakena stade bazo yoka musique ya wenge na ba bar mon wenge nezalaka donc ça dit ba obakena stade tokoyoka ba 4 fois 4 na baba tozozilaka ba événement na baba donc événement mais le reste c'est musique les gars normal fallait pas félicitations parce que a bêti 100 000 personnes stade c'est 120 000 c'est 180 000 il y a bêti 100 000 c'est 80 000 c'est 80 000 personnes il y a sali ça donc il y a ça 100 000 wenge oui ramda ça 200 000 JB 180 000 c'est ça. Merci vraiment à Bolanda biso tozana fondé le père azo passo la rara donc j'étais mais tout le monde a dynastie Bill Clinton a sorti te azate Bill n'a pas dynastie cause la monde a dit générique voilà le monde est siko azal sous générique on est sous cause la tête c'est trop dit on est balongolé Bill n'a pas dynastie apandi oui parce que bango bakumiyoki keto batie keto fondateur créateur il y a dynastie Nkolo Boul a nous sur la bango keto aussi générique simbi ezal ko la Bill mutafuli dynastie voilà yombo mamutu les gars Bill a tel paramètre pour naie mutako diriger teta que maître pour les marquis Bill nem ta simba yango parce que dynastie projet ezali ya yemoko ferré mais bato noter la Bill Clinton ou noter la générique bref au mona ina mythe nuke moi sauce nuke générique tala makambe ça mais histoire wana siko pokara pokaki abwaki oui ranson voilà oui ranson il y a un beau problème voilà générique bimati voilà yango bila yang donc ezama yango wana raison yango wana ba raison ezebele parce que kuna na kaona ne basali to créer du boula dynastie ezaki to sala ngo bolingo bana wenge mais eo comme idéologie musu eo comme que to soutenir faire pour abundisa fali comme déjà mabé donc ce pas faire autant comme falité musique yango wana te donc biso Bill Clinton on a travailler à faire été la Bill Clinton a mettre na bango Bill Clinton a yemo na sponsor na bra Congo numéro 1 faire na Bralima numéro 20 donc ça est différent donc il faut pas différent wana pena les marquis mutayara na ba ligne ya musique zo beta malelo Bill faire beta room Bill beta ba style zo beta malelo il faut lokona ba baye ba yango donc Bill Clinton on a travailler ya faire été le la c'est le on a porter parole à faire donc c'est le porte-parole à faire ouais c'est le à porter il est pas dans la chambre on a dynastie kasi il est porte-parole à PCA pour moi na chef na ye ngai naza chercher la communication et marketing ya Bill Clinton c'est le à porte-parole à faire c'est dit nga na chef na ye yo mon que c'est le nga na chef à c'est le c'est le a comme longo mona ba massa ba gaso plaisir pour porte-parole ay bana isouté gaso plaisir ba porte-parole ba ba na isouté comment c'est le on na comment on relève ya ko lobela faire yango asa porte-parole nga naza chercher la communication c'est dit nga naza chef à c'est le donc c'est normal ba pesi porte-parole nze mona dynastie eza mabete mais 12 aussi le bêta qui kasi kimona muketi na parler du peuple yango ebuki ba problème wana to les 12 wana ezalaki basala yango bango ezalaki click na bango basala ba lobby boy bango batu na bango bafundi bango lobby basala ki Bill Clinton bongo parce que ba diminuer Bill po so ba diminuer Bill eloko wana na générique so ke bimi esimbi Bill bangam na tomoli générique ya dynastie allez yeko tomber na conférence de presse à Bill Clinton Bill lobby ke fali pour bamutabana magamba ba réseaux sociaux liboso na biso allez bazwi wana na
oyo selo asalaki mwana moke nde bayaki manifestation na stade de martyr yango moni ke basaki baétouffe dynastie yango na esaki bapetita na bi dynastie batiaki date ya le 3 ekobima te mpe ekobima mpe na 2023 te po abandi promotion ya stade de martyr ata ekobetama nango te mais aosala deya promotion nango donc stade bazobongisa moto aza na chance babeta stade de martyr eza vie na biso ase kua mpona ntango wana ekozala deya stade esili donc eloko yango wana ekozala esili sikoyo dynastie bamisie mosusu bayemba te bayemba ye moko fere ayemba te oza comprendre soki otali vie na biso premier volume ebima te yango mo place motema mabe ekota bato bazozela dynastie volume 1 yoko ebimisa harmonie yomonaki makambo yango eza ebelebele et pourtant bato bazozela plan bosangana nayebike makambo nazoloba boye ser nanga dorian aza ya kosilika mpo ye aza gaulois aza ya kosilika do azozoba yana ya kosangana te oyo eza mama niveau na bino te mpo eya mama niveau na bino te mpo bino mo bagaulois baopanzana bozowela bambongo baopanza do eya mama niveau na bino te mais sur place na comprendre eza nini harmonie to dynastie 1 po eza dynastie 1 ye moko alobaki non dynastie 1 te dynastie bato bazozela oyo ayemba na baninga na ye eloko bato bazozela yango wana harmonie ezalaki ya ye te mpo omonake afine yango tala nzembo asala na frère na biso innocent mbula oyo mama na plan faire afine yango aboya yango donc aboyi kopesa voilà aboyi s'il vous plaît aboyi kopesa yango sauce mpo so apesa yango sauce bato balobaki innocent moto afuli harmonie donc faire comme on est 12 malin aza beau chanter bato bayebi makambo nyonso ezalaka malin mpo komo elandaka mais nde bapousse dynastie te ifale bima yozoboya ebimaki te mais nde bapousse est-ce que ngam na oboye be fanatique bayebiki ebima te est-ce que na harmonie wana bila yemba boka est-ce que jile ta yemba yaola babike enye ebima le 3 mais bapousse mpo babi ajana oyemba na kati te ajana aza te o yozotala te c'est la boyi na ye jile ete alongwe bamosusu banda bayemba ti lelo sheta ye mo ayemba te ebele bayembi wana fere ayemba te siko baozwa ata neli fere akomisi oloba batravailleur na ye do ye akesala na makambo na ye bango bazelaka ye soki aye abeyi bango na batio mondo akomisa sele yo bango baza sele yo te bango baza baresponsable baza na bokese na bango ouais baza tala siko eza lokola biso toza toye awa bayambi biso na ndako à l'aise oyo eza maison fani bayi koko mare na biso fani bayi kokoemoni ekozokota moni lumière moko ebeti yo choco miel mama na biso dorcas do ye nde moto eyambaka bato awa choco miel ye aza ndenge mona na gaulois ye aza wario dorian aza gaulois do bafusangani sikoyo mais wa epesa bombe sikoyo baza pembeni na basamouraï samouraï nde eza ngai nazo maîtriser makambo yawo po biso place na biso atuta kumbanga donc okoya na gauche droite te mpo makambo eza nde awa biso toza basamouraï donc ata bosangani tu boya solution euta ezala nde awa donc toza na kati ya maison fani bayi koko ya mare na biso kua e napesi mpe ngelingeli bamboka ebele mare na biso na bapoto merci vraiment les rois bolandi biso na JKL Info News mais par rapport à l'actualité tomonaki fallait pour pas concert à 17 félicitations mais il faut se la plaindre on a un succès c'est la plainte va profiter d'une opportunité na ero za occasion ba bill er makambo ya na occasion na yo longola la mana fikini bila bundisa jibe na wera faut profiter d'une opportunité o pese oye pa na yo fallait pour bazo profiter d'une opportunité o zo pese melaye parce que na 2030 vous la payer c'est ça mon so robima est-ce que l'image le ba grand maître bina fila robima et bon so ba 2024 so za bango fallait faut profiter de succès na concert les gars il toko $300 comme $500 félicitations c'est ça mais grand polémique ils ont l'Obama par rapport à Yandole yana kaka fallait pour pas ba bien faire ni na maboko faire ni ya noir tenga pena te faire ni oni où ça passe mais qu'est-ce que quand tu as besoin de venir ça pour me dire pourquoi tu as venu fallait pour donc ce que mon date venir mais ça besoin la naïpe mais si ko ba bi ba confirmer que ni ayaki na Macron na Bandal ba confirmer si ko na ba faire ni wana te wana batamute mabe fallait pour pasali makambo yo na monde musical et sala manante que président mo ya libanda ya mboka aye na pays na bino à s'adresser place aux musiciens congolais oh ayo yoka place à fandaka c'est monsieur félicité fallait pour bato pour la biso de féliciter biso de biso bata ketoté tout ça biso bata mutema mabete biso de féliciter parce que au qui dit président de la République et ça la manante en Afrique oh ça la manante na plan musical et très bien parce que au tracé carrière normalement na si plan politique biso na bango za mona Simba Benda mais c'est bon déjà félicitations fallait pour pas Castel le commis
casser le marco ya mwana zo mela wana biso batabra Congo. Merci vraiment les rois, mais tout le monde est sous top 10 il y a Afrique. Fabricant ça bien top 10 Afrique. Attaque congolais mon basati. On a évité ceux qui fabriquent c'est un grand, soit le bien top 10. On a le top 10 on va dire sur Atali. Tout le top 10, Congolais c'est normal, mais on a peu Congolais à cause. Et bon, sur le long on a bien prémété le c'est normal. Tantôt dans le classement il y a 2020. Au 2022 Congolais mais en 2023 et 2024 Congolais vous allez ça pour mais bah Warriors si vous vérifier bah Monique il fallait au 5e. Ah ok, mais ngana za Warriors te. Ngana za chargé la communication à Bill Clinton, ngana na le troupe si Bill Clinton. Fallait pour pas nos codes te Warriors comme Monique il fallait à la 5e. Félicitations fallait pour pas les king. C'est ça. Merci vraiment les rois tous à Kinayo, merci vraiment. Bah mbote moi contact sur les alliés. JKL Info News. JKL Info News. Merci Nabino tout bozola nabiso na JKL Info News tozana les rois toujours. Bambote belé pas Prince de Lille, Trésor Kama de Lille, Prince de Lille. Na bosanité président Kake Sembia na Lubumbashi, na bosanité Mama Mado Koyima, Babou Mapoir, Régis Lungendo. Les rois, mais tout le monde j'entends ici. Na c'est le moi guerre arbitre. C'est le détail. C'est le détail. Mais oui, j'entends ici, ça a raison. C'est le bill tout bazali ba grossiste. Bill là j'entends ici grossiste, c'est le lobby bill là j'entends ici ba ngingi on va no pesa tout ka ludi ba cri. C'est normal j'entends ici ba tout ba yebi ke boto bundi guerre ya wenge ça j'entends ici na bill. Si le lot j'entends ici na mérité azaka na BCBG. Bill a bi maré tout bill a bi marwa na ba mon seigneur. C'est le azaka na force té. C'est le force c'est le no pas Bill Clinton. Parce que Bill Clinton est fort, nous avons bimisa sélé. Mais ba créer belé assez le binisa fort. Té, ba créer assez le binisa té. Ba belé té ba créer binisa de Bill. Bill nous avons ba déjeuner na début jusqu'à la fin. C'est le bazo repris. Ba yiba ya yiba. Ya se bi que sélé yo Bill a na wengi akuta sélé yo. Mais Bill a bo intervention rapide yemoko. Bill a bo ka yemoko té c'est le pas boire. Abogata. Oh. Mujima ina na selo abogata intervention rapide Bill a bo yemoko. C'est l'abogata. C'est le côté na retard ou tout Bill ou lekele na mususu. Je n'ai intervention rapide c'est l'abogata. Que nous vérifier c'est le robot là wa générique phare mais album abogata. Na lobby boy générique ya intervention rapide. Phare yoka générique c'est l'abogata qui busa mpimpa ba yebi muta fula mo Bill Clinton c'est le mama comme nyon menko ils aba bilo ba Bill c'est bazo ibara c'est léo. Donc c'est le azaki Bill abogata dit Chris c'est le na crime moko. Vous comprenez il y a un moment que Bill Clinton c'est le abima maître. J'entends bien ça na raison. C'est le azolo ba ko pesa tout à lui ba créer ça pour papa. Tout ça l'analyse mo nanda moi na soka utina devoir na ba pesa na école. Faut pesa ga ya wazana ya maele non. Voilà, c'est ba Bill bazaki maele ba ina musala ba no pesa que tout à lui ba cri. C'est le azaki ne footer. Il y a un qui footer na ti le lo na ke beta iloko ya bato Brazzaville à Rafa. Zo monde et pena iloko moi beti a manqué phare d'essai. Donc a manqué armée na biso. Oui. Parce que tenir au biso bundela ngona ba fina na ba donyo kula mboka ba bundisa mboka ba Rwandais c'est le avis tenir wana na lance comme bomela ko bandeke. Est-ce que c'est normal? Tu comprends? Tenir au biso to c'est là on va marcher phare d'essai. To c'est li marche pour na phare d'essai to longa bunda bitumba longa phare d'essai. Ba bil ba yembi pour na mboka. Po ba to yemba pour na mboka za ba star. Ba bil ba yembi pour na mboka pour na phare d'essai mais c'est le avis zo lance so ya David na Goliath na tenir phare d'essai comme bomela ko bandeke. On est commis ma bête, on est au qui armé na biso. Mais générique a combé zobeta. Il y a zobeta, il y a celle zobeta té ça yété. C'est le zone logo mo c'est le beta raté. Et ça il y a ça le logo na batu. Premier disque na ça on a fallu. Bill a ça la yé moko. Ti le Bill Clinton maintenant c'est 5e à 6e disque yé moko. C'est le deuxième disque na ferré. Bill a mis Claudie Lonzoka ba ça papier yé moko. C'est le zone logo ta ça la yé moko. C'est le yo wenye Bill ba glongo na maison mère. Il y a tiré bazule 4 animateurs mais Bill a bogi les marquis yé moko. Donc c'est le magamba c'est le na loba mona fanatique basilikilanga pona ni fondo loba pona ni fanatique basilikilanga balinga soutenir magamba c'est en tout cas bolimbisanga comme na osala pe jubilé na osala jubilé bientôt pona osala école ya maluba ngamo na bano former ba porter parole na ozela na contexte bana mindele na ngaso baye magamba osala na osala fête ya jubilé vous comprenez donc
makambo selo ba fanatique ba mo globa ngotro fonde ko loba ko comparate bila za maître selo ba ebiete selo azal ko na mutu arata po selo yoka na bilenge ba leader te mo ba leader bilenge ba bil ba yoka atelemi na pole ba mo na fula batu abandi ko ba azopo ko sa papier ko selo akuta na bilenge wana te selo bilenge wana akuta na te po banda carrière na ye atikali ko beta concert te ata na boutique mo selo atikali ko beta te so ba bil ba yoka ba somo na ba bilenge wana ya mo ke selo azala keto baninga. C'est ça. Merci vraiment, mais fondé, tout le monde y a une médaille. Mais ça va pas ça, mais yo sous médaille. Médaille, au Kanda Wambote Wampa. Au Kanda Wambote Wampa. Donc, médaille, on a dit que. Et ça, la panique, na comme écoute, on va national notamment. Si on a tellement de fondé, on a comme notamment médaille, on a médaille. Médaille, moi, c'est l'inini. Bila pesa la babransa, mais on a vu médaille. Ma petit va couper bitumbate. N'a été qu'un maître. Les longs na zui médaille oyo kanda wambote wampa so hotel izana logo mo ya mangamba sport ngana zui nanga médaille bango bila pesa ko ba bransa menga na zui médaille do iza yo mo hotel tina ba balabala so na bimika bona médaille ba dozo ta médaille ba ko ngotuna ala bi mais ko iza ba yindo foto banga ba yindo. Merci vraiment fondé tozaki na yo, merci belé. Moi bambote moi contact sur les ali PC pour JKL Info News. JKL Info News. Américain Pio Nzambe. Américain Pio Nzambe. Maman Dorian Chocomiel. Commandant Gisele Bonga. Mon cap. Confiance à mon konzi. Il y a eu un mois. Et Namouni Bongo Junior Tonda Excellence. La piste en mode belé Boande. Namouni Bongo Félix Timbale nécessaire. Nous étions là. Félix Timbale nécessaire. Nous étions là. Autorité morale Isaac Mbalanda. Autorité morale Isaac Mbalanda. Masanga atose mokonzi bientôt zo kita Kishasa yelanga bakoli nanga yebine to sololaka numéro contact est plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 so nous avons fondé le père pour les informations sur Bill Ginton au Beningai mon vieux Serge Bambia papa social citoyen européen Vandana mon vieux solera bien et Dani Mateus mon vieux Dani Mateus mon cousin Chapinou mon vieux Tchapi Tsakala, mon cousin Tchapi Tsakala, Georges Zolozolo Matondo, ma vie na poto, mon ami Francis Sué Debord, na Ferland, que j'ai sali, et na moni bongo petit nanga Rodriguez Erzen, na piste mot de belé, et na moni bongo Vanilla Sugar, na Canada, Vanilla Sugar, Vanilla Sugar, na kata Canada formidable, na piste mot de belé, et na moni bongo lisusu mo. Et namoni bongo mon colonel Emeli Wanga que j'ai salé en passant le magistrat J.R. Tawaba na pesa mbote belé DG Djenzambe mon major Jimmy na kata Dourba et mon major Jimmy trésor momanga ske mais c'est amical Jean-Yves on a bato ben sanga na Dourba na pesa mbote belé namoni bongo pe mon vieux Jacques Kima za awa maître avocat vinanga zawa et tout le monde va linga fonder le père na pesi nous mbote belé fondation maman Anne Baba na pesi mbote belé fondation maman Anne Baba sunga bana mboka def jelo nzeta dollar def jelo za makasi tout étoile Congo def jelo étoile Congo def jelo Jimmy jelo autorité morale ça là toujours na maison tout ça maison to bossa na tout ça maison ya maranga tout le temps pour lumière azala awa maison Fanny Bayi Coco maison ya mara fondé tout le temps ba émission na salle awa na galerie Ibra boss Ibra mais non la maison communale boss na biso asomi balabala mobimba côté communal lemba parce que maison Fanny Baiko ozo tous les pièces ba pièces tout monde na poto ozo ngo ah ba pièces tout na mon ami Yannick Masananga Yannick na pesa mbote belé Yannick j'ai sali Yannick na pesa mbote belé Masananga na mon tout alinga fonder le père ya bino ngwana merci vraiment Nabino Nyoso Bolandi biso na JKL Info News la Bosanité Fondation Nadine Kila Barabi Fondation Jani Mungu na Canada quoi la Bosanité Yves Kakusa Kelor Kakusa na Bosanité Freddy Moussafiri na Bosanité Bambote Nabino Serpent des Rails y a eu un mot en quoi merci Nabino tout Bolandi biso quoi merci vraiment.